biloko oyo nyonso to peniel alobi papa shiki futo zonga to tuna nani ateye. Est-ce que lelo ndaye koyeba ke batushaka basala nzambe te? Lelo ndaye ko reconnaître que Mike Kalamba azali mosali ya nzambe pe nini elakisi ke Mike aza mosali ya nzambe? Parce que yende mutaki ko lagisa biso ke Mike azali faux serviteur. Yé mutaki expliquer biso ke non Mike tant que c'est pas dans la Mike na ndako moko azali ko mona ba mystique. Papa, il faut y aller vérité nion surtout oyo moto ya bongoli motema na yete ayaka koloba. Il y a la mort. Tous les vérités papa oyo so mona ke non neti peniel la solo babana yebaka ke vérité a peniel na sima na yango eza na liwa. Yebelo komoko ke derrière peniel il y a la mort. Pour mona ke biloko ni surtout peniel la bongo mete tala nanu elamba o peniel la lati. Ce qui vous ba image elamba no komona ke ma belle nion surtout ya peniel. Est-ce que mona lelo na Kinshasa eza lisusu pas cité ya kolonga la statue ya locateur pe kokoma kololo pango. Occasion à ne pas rater. Bas terrain à vendre, y a bas dimension lokola 20 sur 20, 20 sur 17, 20 sur 15 na quartier Bibois commune et en télé à un prix hors concurrence. Inutile ya kokende musika. Rejoignez-nous na nouvelle cité exaucée patience. Préférence juste na entrée Singaya Inga na Bibois à 20 minutes ya grande route na Simaya concession Niembo Chabani. Ba abonné nyonso chez Biso Télévision o ezali cadeau pour na bino ta côté na ba bureau ya quartier na se renseigner en tout cas ba belé yango yo. Cadastre ma nyonso normal na prix moko abordable. Donc voilà déjà benganga na lombango po oza pesika na yo. Bino mo moni ke ngamo na tamboli mai ezali peso lingo esika ya mai ezali esika ma ya plat ezali olingo mona ngomba donc tout ezali awa donc bo benga biso na lombango shiki mukadi yeyo na mabele na kiti ya musika te Bibois donc entrée à station Bibois koti 10 minutes et belé au commune Sikawana. Quartier Bibois, ils ont déjà habité depuis Kala. Courant na Maï et Kota déjà Kala. Profitez na occasion Oyo pour Okuma propriétaire Yalopango. Pour tout contact, bengabiso na numéro Oyo plus 243 82 01 22 226. Bozaï belé bokota la biso mokile mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance na Chebiso Télévision de Tolobaka, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à tous nos abonnés, plus de 189 500 abonnés, c'est pas donné à tout le monde. Merci pour la confiance, merci pour la considération, parce que vous montrez en sorte que chaîne Oyo, biso awa buzo bezarate polémique ezarate information vraie et puis des histoires vraies. Un grand merci tout d'abord. Na sponsor na biso officiel ngalo baka pesa biso nyonso to lango bosenga apesa santé élévation succès au bat balai la raté na butu au peut-être bat pesa ba condition ba comme je sais pas ou quoi mais biso tozwa grâce pengolu ya kozwa succès au félé sans pourtant toper ça quelque chose en échange. Merci mingi na sponsor na biso Jésus-Christ de Nazareth et un des sponsors officiels. Il y a chaîne Oyo chez Biso Télévision. Un grand merci na maman Denise Nyakeru na ndenge à Biso Confiance na chaîne Oyo. Un grand merci aussi na ba technicien ba héros dans l'ombre. Je vois na régie finale Denise Mosolo. Je pense également na Elias Sinanduku bangonde bazabo na réalisation et montage. Il y a Maïmatali technique, il y a chez Biso Télévision. Un grand merci aussi na maman chez la Mwanda, Fondation Maman chez la Mwanda, désormais na chez Biso Télévision. Maman Kolelabi, mais comment ça? Bana rentrée scolaire et salami. Jusqu'à présent, il n'y a personne oyo. Après si bana on a quelque chose, topé uniforme, frais scolaire et paille. Donc topé maman chez la Mwanda. Na lombango pour être contribuer na quelque chose pour les orphelins. Un grand merci à ma femme Lydie Mokadi. Je salue mes enfants. Votre papa vous aime beaucoup. Mesdames, messieurs,
Dans cette émission d'aujourd'hui, on va essayer un peu de parler sur l'actualité où ils ont moi kanda et moi stress. Les lots moni de qu'on a biso Peniel ou azali bongo moi si ya Mike Kalambai, ex-femme de Mike Kalambai. Tout le monde qui Peniel on a les na télévision pour dire que Mike Kalambai a mutabakisi. Tout le monde Peniel on a les na télévision pour dire que Mike Kalambai azamuto aza sataniste. Tout le monde kaka Peniel on a na télévision kolbake ma news pour ne pas dire tout ça, mais tu veux comment on a Peniel pour la télévision pour dire que tout jugé que côté la topé ko lobake yé aza na ndingisa ya ko juger basa na nzambete Mike Kalamba nzambida ko juger. Dans tout ça bazo mema bato wapi. Raison pour laquelle to lobela makamona lelo et puis to lobelela je na bombi. Tout d'abord je dis un grand merci à tous les abonnés Borolanda biso abonnés fidèles. Na nokobaka siko ba kombo abonnés fidèles na nocha ba kombo na bino leka na bande passante il y a chaque émission. Papa je sais qui tout là na pression bote. Merci mingi papa Chic Mukadi. Na bio. Merci mingi, merci. Toza penza content. Et merci mingi na bande kono so bazolanda biso na distance. Pena vraiment merci. Voilà. Soki moi ezali capable tuna lo sambo. Tokota na mozindo émission lelo. Seigneur, merci na beaucoup na suso, zala conducteur et émission. Sagesse, intelligence, et zala toujours partage na biso na kombo na Kristo. Amen. Amen. Papa, je suis qui tout là. Lelo sutu ya mbio na émission na biso. Bande ko balandi mingi tono isaka papa je suis qui tout là qui a ex-sataniste. Ce n'est pas que toko pesa lokumu na diable, mais kasi tolingi toyo ki sa diable soni, to satana soni. Parce que papa, je sais qui tout la nzamba azwaye na bosoto, azwaye na bakisi, azaki nganga, féticheur, ndoki, mais lelo akomi ko sela nzambe. Te beta ka passer na ye et non pona okumi sa diable, mais et non pona ko lakisa peuple de Dieu, le lengeni ni diable sakana na vie ya ba nzambe. Raison pour laquelle te beta ka mingi passer ya papa, je sais qui tout là. Papa, je sais qui tout là. En tant que serviteur de Dieu, comme on a moi si ya maman, ya papa Mike Kalambai, koleka la télévision ko démentir topé koluka ko senga bolimbisi na maïnyonso alobaki pona papa Mike Kalambai to benga envoûtement to envoûtement ezalaka na nini tala mabele malamu ya kolona tosala geste ya bolingo pona ba orphelin bazonga kelasi na cahier sac stylo sketch frais scolaire. Toki na Bible na Psaume 68 verset 6, lui-même il a dit qu'il est le père des orphelins. To soutenir bana wana rentrée scolaire yango inge banda na mois de septembre baso songa classe. Ndenge yo osepumona rapona kosombela bana no biloko soki po osepumoni pona bana oyo baza ba innocent balingaka te ke ba parents ba kufa mais nzambe a décidé que ba parents ba kufa et puis asipo asimba mitema ya ba soutenir bana wana batoni za bisungai na yo. Pour la participation na yo benga orphelinat chez la Mwanda na +1 443 68 36 670 plus 243 99 59 57 089. Merci papa Chic Mukadi. Tolandi pensa très bien aux années Peniel. Ce qui est dans une mokanda, ton la Bible ne peut répondre. Bible c'est quoi dans la Bible l'homme quittera et attachera à sa femme. Dans l'histoire, il y a quitter. Batikala mokolo moko te ko betela biso lisolo ya jeune garçon quittera ou une fille quittera. Attachera avec une fille, un garçon attachera avec une fille, non. Mais on dit qu'il est un homme. Pour nous, les hommes encore pas le mec, on besoin qu'à Peniel, parce que Mike, il est encore un garçon. Et ne pas ça qu'il rejoint une femme,
elle était partie trouver une fille. C'est quoi l'envoûtement? L'envoûtement, c'est kolokama. L'envoûtement, c'est kolokama. C'est-à-dire, moto oba envoûté, et ça moto à lokami. Le domaine d'envoûtement, pour le domaine de kolokama, envoûtement, c'est bien na français, mais na lingala, il y a toujours benga papa chic kolokama. Kolokama, okotu koloka nzete, okotu koloka mai, okotu koloka mutu, okotu koloka mupepe, okotu koloka mabele, okotu koloka biloko nyonso tu. C'est-à-dire, mutu azaya kolokama, mutu oya loki mutu, to mutu ya loki eloko, yende azalaka na contrôle ya eloko oya loki. Donc c'est-à-dire, ceux qui mutu aza envoûté, il y a toujours benga alokami. Donc c'est-à-dire que mon toba lokié, il y a pas que mon toba lokio nde azana contrôle ya ko salisa yo makambo ya lingi to okosala makambo pour natina l'intérêt na ye. Ndenge Bible zelo banabiso, il avait une fille qui avait l'esprit à Python. Dans le but que chaque fois, mais sala nyo sezaki ko sala et sala qui pour l'intérêt ya maître na ye. Donc c'est-à-dire que envoûtement et ça il y a toujours ben la lingala ko lokama et mon toba lokami aza moto a perdre ndampo ya bomoto na ye, a perdre ndampo ya conscience na ye, moto alokami. Donc c'est-à-dire que akoki ko senga kapa akoki ko bondaka 1000 fois na journée pe asengi pardon 1000 fois. Omoni moto ya alokami aza na capacité ya koswana na 1 million de personnes, asengi pe pardon na 1 million de personnes papa chic. Donc c'est-à-dire que quelque sorte réponse na kotopesa yangona et ça envoûtement et ça yangona et ça kolokama. Mais comment on a les loyo moi si à motango kozonga sur la télévision na lingo ça un peu lecture na mainio sopenya à lobi que azaki na libungi patati patata na nio songi kolopona mobali. C'est quoi en fait bon moi c'est zanini. Merci, Papa Chika. Bon, moi, si, première des choses, ils allaient sans y a responsabilité. Donc, c'est-à-dire, tant que vous avez moi, si, à ça, oyo, à ça, que vous avez responsabilité, moko boye, oyo, nzamba pesiye. Donc, biloko oyo, nyo, soto peniel à lobi, Papa Chiki futo zonga totuna, nani a teiye. Abongoli motema wapi? Est-ce que les londa yoko yebake batushaka basala nzambe te? Les londa yoko reconnaître que Mike Kalamba azali mosali nzambe pe nini elakisi que Mike aza mosali nzambe? Parce que yende mutayi ko lagisa biso que Mike azali faux serviteur. Yende mutayi ko expliquer biso que non Mike quand on se fait dans la maille qui n'a pas komoko, azalaki komona ba mystique. Papa, il faut yeba ilo komoko, vérité niyo surtout oyo moto ya bongoli motema na yete ayaka koloba, yeba ka derrière toutes les vérités, païennes, il y a la mort. Toutes les vérités, papa, oyo so mona ke non, neti peniel azolo bawana, yeba ka ke vérité a peniel na simana yango eza na liwa. Landa Bible bien papa. Tant que Satan a koya na kata jardin, Satan a même qui le contete, Satan a même qui vérité. Alors bien dans la F le comme quoi le bique non, nzamba pegisa bino boliambu ma o mukolo boko lia yango boko kuma banzambe. Oui, mais ce que font mabino, Satan a même qui vérité. Mais à quoi ça quitte? Il a dit la vérité. Mais il faut savoir maintenant la vérité à Satan et même kinine. Ça mène à la mort. Ça mène à la mort. Papa, il y a bien le comme derrière Peniel, il y a la mort. Pour moi, il surtout Peniel a bon mamite, Talanamo et Lamba au Peniel à Lati. Talanamo et Lamba au Peniel à Lati. Ce qui vous dit, image de Lamba, ma belle est surtout à Peniel. Et ça, comment on a. Mais ça montre déjà que papa, a rien la vérité, il faut y avoir vérité en gros.
nana tindi ye parce que na concert à Mike azalaki wana pona kobina pona kosote après concert oyo kosenga pardon oyo kolobake aza mosala nzambe non. Puis Mike a bokele libanga en plein concert. Ah bon? Abaki maman bana na ye? Hein? C'est qui beaucoup c'est le mot ma comme une belle famille quelque chose comme ça. Ezolakisa bango na ye Mike na ye Peniel basa bata maison moko bata pavillon 11 bata pavillon 11 yo concert ko adorer nzambe pavillon 11 bata loge moko kasi ceux qui ont na pavillon 11 ceux qui ça bata monto qui okuta bata bazika monto ti place batsaka bata ciment ceux qui pavillon 10 qui okuta bata pavillon 10 batsaka bango ciment bata sida ceux qui basaka na pavillon 2 qui okuta bata pavillon 2 bakabola pavillon Peniel na Mike bango nyeso bata pavillon 11 donc pour yeba ki bata pavillon 11 il faut que na maman ye moye ba koyeba ke non pavillon 11 banana bazalaka kuna papa ngana kati ya conseil on a ça quoi adorer nzambe on a ça concentré donc kende ko boakela Peniel mboakela ya nini donc na Peniel na Mike basaka bato moko ce sont des gens qui amènent les gens vers la distraction na ba makayabu na bango ba misusu ki makayabu soki nini ngo bozo benga ngo bino moko wana donc mo to tanga biso kombo zate ce sont des basa bato bazo mema bato na distraction papa tout ça ma parenthèse moké papa je sais qui tout là total lolenge nini yebisa biso parce que vous avez dans monde donc ex sataniste ex féticheur lolenge nini bana ko bebisa ba couple la couple ya Mike Alambai na mama Peniel mena kindoki lolenge nini bebisa ba couple ya ba to pe stratégie bana ko sala pote couple ya batu et papa Chic libala nyo soto ensemble na kati te za libala te mariage nyo soto ensemble na contrôle na ngote il faut barake et ça mariage te donc première des choses na kati ya mvutiment to na kati ya bontoki tango oyo bato bobalani il faut de l'or que mobile ya na information ya famille na bango moi c'est pas ya na information ya famille na bango ba ye ko vanda esika moko alors ce qui les bala wana ensemble zate tout les bala wana ensemble ça na contrôle ngote et le oni de bando sala ba information o yezali na kati ya makila ya mobali et bando siko ko sala nini ko se présenter na kati ya mariage exemple et ça na kati ya bato mususu balobake akontu ko bala basi moi c'est mon côté azana basi na ye mi satmine il faut pour asala malamu alors les moments qui est na kati ya libala le kola kaka ke eza lié moko ya condamnation et le quoi ne banto bima et moi si peu comme il y a déjà na kati ya linda ko libala balobana bango que non na kati ya information o eza na kati ya makila na eza ke il faut pas vivre na kati ya bondumba alors tangu ya koya ceux qui le kola baluki ko kata balia wana te le désinformation wana et que ya ko régner na kati ya ndako ya mariage tango ndoki aza koya tango toza koya ko sala bondoki et le quoi liboso oyo ngana ko sala il faut na contrôler nanu am ya mutu wana information ni ne bombe na kati omoni papa mais ça biloko même la bozambezo salema yo zalaki te ngala zalaki te papa Chic mutakai tango mzusu abeti kope na ye tango aye prophète bandoloba jour bozaki bisika bo non c'est-à-dire que information est dans la kati na yo le kola yo za na Saint-Esprit et le Saint-Esprit akoya ko révéler na mosali na ye et yango moni quand même matanyira na safira ba teki bilanga pe ça va ko teka bilanga tant ba ye ba kosi mais mosali nzamba ebisa bango bokosi oui donc c'est-à-dire que même des chrétiens pour ça les informations to bombaka tant que je sambela il y a des informations où on a katia amna yo et ce bomba na katia ba prière tu peux déclarer à Dieu tu peux montrer ça à Dieu et les mêmes choses aussi tant on ngai na koya pona ko kota na katia ndako pona bebe salibala et lo pour liboso oyo avanga na mvuté na bakisa mvutima na pona bakisa popo na mungwa il faut na kuta nanu papa Chic na katia information ya moto wana et lo koni na makila na et lo koni na bomba na koya ko découvrir na kati ya libota oyo to na kati ya moto oyo bazalaka na lié moko ya pauvreté
que ceux qui baillent na kati ndako mobali mobali atazala ba million to mwasi azala ba million il fatigue à la niveau côté na kokuta des informations wana à partir de information wana ndingai na ko kopela et donc on bosse na ko ya pour la porte na kotinda na ko renforcer quelque information wana to mon peuple wana to ko lokama wana et je contrôle ya ndako tango pauvreté bandiko kota ndena sima na yango c'est mas na ngapo na tsaki et que ça la nini et bandiko bona que non il faut boka bona il faut mobali ok moi je malade yo mobali il faut que nous sida pour compter ce qui te tali na carte information to découvrir que non la sansa bona mbula boye et senga ki que non pour ozala vite une fois je malade mo mistake na resala nini na ko keko ko ndo ko zo mwasi moko oyo rutimbo ka molili azana ye mutu moko akufa kala akufa na malade sida to rejoindre to ko messager tant to ko messager to ko ya bezonga place information to kutaki que ye na ye il faut ko fa bebe to ko bonisa effectivement na kati na to tinte tinde kutana na moi interne déjà ça moi sur monter préparer qui et ça m'a balé monter préparer qui tant ba ko ba kutani monter suicide sida ya zui au comme ça va préparer ba mwana mais besoin de moi ici na ba ba zo bota ba ba za na malade on était donc c'est-à-dire que avant de créer au quota ya libanda aya akota na kati ya vina yo envoûté to aloka yo il faut kuta déjà ko loka mani ne vanda na kati na yo ko loka ma o vanda na kati na yo nde eko sala ke ndoki to magicien azoa contrôle le susu ya vina yo ya santé na yo ya makambo bele papa Chic. Mais l'homme de Dieu ba signe yango eza nini ona ndako libala est-ce que ya ba signe mo ya ba PC ba mpuku bin c'est quoi ba signe spirituel ezalaka wana eza exemple na pesi ba signe nyo ko la ba musu ba otala biso ba découvrir ba signe wana pe ba koko bikama na ndenge o mema makambo. Bon na kati ya envoûtement ya libala papa Chic ba signe ezalaka belé ata un comportement surtout ce qui le cola ke ko lokama libala mingi ba panzana nde ba panzana ilo liboso ezalaka ezalaka kutu ba PCT ezalaka ba fumité parce que eza biloko ba information to tota mona kata makila eza caractère OK okukuta caractère ya mwasi et pour que ça la base sur la bête comme mobali na bango eh ba ça donc on a pensé que mobali lingo lo bana miso batolobi na yo ataluka na miso o sonzo sister ko lo ba biso ka on encore au moins mobali vanteni parce que mobali na yebi ke moya tia matata c'était parce que moi soit na tout akaye mobali kayi munoko mobali kayi munoko so moni ba couple mingi mobali moi soit talika mobali na mingi simiso au moins mobali vanteni net ki tout na vanda kaniete oh hein papa kitoko papa Chic na vanda kaniete kanga munoko te era ngotia nga na commentaire ukanga si madame talo miso banga to banga te papa zo parole au moins muta bangi mais mutu moi si na sala réaction kele moi si na miso bato mais moi ça telle avant dit ayebi que ce que comme poko ba kubeta ye ndi ya wana mone fi wana moye et ça déjà moko ya ba effectivement to ya fox vendre na kata makila moi si et ça la base mususu papa na famille na bango ba betara mibali et yebana pe bon tango ozo ke mobala wa sabi que non lien na biso ça ala biso de betara mibali vraiment ndenge bali ndeko na biso c'est vraiment makasi na prière pesa la makasi Amani, et quand on pense à le papa Chic. Et deuxième des choses, c'est ça la femme, moi c'est mususu, au bali yebo asa kitoko. Mais ce qu'on peut c'est bilo lamba te. Oh. Au peut c'est bilo lamba te. Et que c'est la mobala sani. Abanda siko ko kendo ya malewa na libanda. Siko malewa zo kendo ya na libanda kutena mama mado. Mama mado pa yo loba. Masa na yam siyambe arondi mami oui. Amona on déjà. Mama mado pa yo lamba. Mama mado ero solo la bien. Mama mado ero seka. On même ça ensemble accueillir de ba boto le mobali po oyibi ko olamba kana ndako et ça envoûtement papa on appelle envoûtement et ça envoûtement o muto ko mona kati makila et ça le mobali moi c'est mon sous papa donc c'est-à-dire que ceux qui mobali tala mobali nyo surtout ba bengi mobali papa Chic à côté supporter biloko nyo surtout ce que mon mobali azo supporter soni yeba ka za mobali te mobali nyo surtout le mobali ko rater la vie soni mais au moment que moi si ayo que ça mobile wana ka soni na miso bato na pele pse le komoko
ngai na kei na bala mwasi nanga na tuni conseil et pas père spirituel nanga asinga albelinga bala mwasi na yo na bi et ça va ya place ngalaza na ye ay bon tant yo rola il faut mettre mbata na misu nanga mais au conseil ni pe wazo pesanga na mwasi nanga na beta zo tantenga tonini comme père spirituel chose ate na ye toujours sur là na ba jelo ko mo bo na ben patali na kaka na koseka be na bete mbata oui le père na bete mbata madame asekabi o elo ni no sali boy ozo banga ta papa zawate abani ni koseka to continue ma solo tant to silisi asinga bon suko yo obalinde mosi abare lokolo yoko moko esate ay mama ngam to na yebisa ki abeto mbata pona yeba soko sana motema to zala motema te soki kako pelema to bandiko finge na misu nanga libalo bilinga bobala na te mosi nanga le ka test ya mbata ngola kisanga nini yone mobali papa ezala mwasi mosusu soka bandiko finga mobali na ye awa otali ye omiyoki na mobali wana mawa. Donc c'est-à-dire que ça il que moi soit les porter la catastrophe na ye exemple je le retour papa et ça coûte bien ban tete ba fumite mais et ça la suko ba caractère et ça na mobali moi si mosusu alingola na mbeto papa ayebi ka ça mobali akoto la ta 4 caleçons azu ko pa munena bakisi azu jina tena na nini azu robe le nuit abakisi mo pa vimbi akomi le kola nini farine ba tele vire papa mais à ça la kaka ndenge wana chaque fois. Donc, et ça caractère mutation même, et c'est bien que il y a célibat, l'esprit est célibat. Il y a quand ça zone la mobile na kata mpetu, mais au contraire à ce bengana ye. Otunye boyote et pour la paix misa ngate photo ça na internet. Après 3 jours na semaine 2 fois. Ye kutu, ye ndé ça mo mesano. Soit comme kolona ba tikele mbonga ko lia bien te ba soigner na mobile, krakane yango wana. Pour eux c'est à l'aise. Est à l'aise. Monsieur Sorola Tabombote, Azane bien, le coup de kaka kama discussion, Soro Simbié Boy, Akoganga la bana nyoso basaki na ba chambre ba la muka. On appelle na kana na ki azu ayi hein? Wana muna ngomi solo ayi mbala pusa na boaki miye moko. Wana ça on encore. Oui. Mais ça en fait moi, on zo sala ke mutu célibataire et yandé, mariage kufa. Papa ye kaka na butu soka wali cheka roboko ifo ganga na ba vase ni sofa la muka ba ye ba bango de cheke 2-0 bango ba swana ba bandaka si mo ba lokki de muka moi si oyo avandaka kimia ozo mo na bashik donc c'est à dire que soki mutasa mfute mutu musu ba longo na egu ya mobali donc soki ba lali na mobali asantaka mobali lokola camarade na ye. Donc pour Ayoka bien, il faut raisonner Papicho Basala déjà 18 ans Papicho Bakabouana. Il y a un cerveau na yadika la kakakana, il dit à Papicho. Il y a un bonne monsieur sur ma bonne na kata couple wana, Papicho Bakabouana na kala mbazumwa na wana zomu na Papicho. Bah oui papa. Des choses hein. Papicho Bakabouana na kala, Papicho si Bakabouana kala, bah faut pour Papicho te mwana wana s'appelle mwana ma passe. Mais abimile mongi à Papicho. Rodrigue Niembo kwa makamboyo. Ça pas réalité papa. Pourquoi? Parce que tant que ça vend dans le bali lambeto, il y a celui ma kanisa papicho. Tant malati ma kanisa papicho. C'est-à-dire que moi na wana sa ko ya ba kaboli moi na défox. Autre la spiritualité domine le physique. Makila, ya pichu, mais le papicho. Il y a un papicho, à comme on a tête de moi dans la ngata. Il y a un papicho, mais tant que ça Aden, ba to goûta Aden. Donc c'est-à-dire déjà maman a beaucoup quand on va faire papa penser d'ailleurs qu'il y a des pas nani il y a ma pensée donc papa la domaine wana et ça na réalité belle et ça me bali moi c'est monsieur so me bali na zate tonton yo to vendre tout so kaka tonton ko tisi kaka yobi jeep kuna vum papa et ça me basi et bah ça pour mettre non makila na le koza makila na be mobile ça mbongo atela ya mille congélateur atela ba biloko moko que na kuta moi so na ba makala 5000 na
moi son abimaka chauffeur na ye le papa et ça mon plan local déjà dans kati na ye il y a des informations héréditaires ce qu'on lando komona ke tata na bango koko na bango koko ya bango non basalaki na babiloko on a mingi ndio mon papa dans le mariage exactement ça la réalité même biloko tozo ba penel o so ko tele penel biloko so loba ça montre que yango na so tuna na payer pasteur na yémen. Mais vous avez à se rendre compte que wana papa bana ye sengela bongo sapo relation bana ici la raté hein moto na nzambe. Mais papa en foutima ça la bongo ti. En foutima ça la bongo. C'est-à-dire ceux qui liboso asala ki en fouté. Pour aya ko senga pardon face à la délivrer. Nana délivrer ye. Donc les mêmes biloko papa ndenge omona ka fa balamba biloko bien mbala liboso na kalingaki okoto kalinga Thomson mbalonda tango na sosi yebaka biloko azolo ba papa akobimisaka makambo mosusu omoni na sabiloko nyoso tu oyo ba vérité nyoso tu mutayebi yango eza Peniel ezali aussi Mike po bango mibale bata pavillon 12 na matisi bango kutu pavillon papa nangai qui seke da utongi na mama ye mona ba kotite yango mon Peniel na zo bongisa po que no kota ngombalo na Mike. Ce sont des aventures papa, ce sont des aventures. Donc il y a l'autre raison pour moi yangwana même ye Mike il faut le de défense. Alors que défense na ye yoso que no bala mwasi ozo que no bala mwasi on samba révéler te mo sala nzambe. Mike abine nani Peniel abine na ba Denilesi tomoni ndanga abine pétage awa na Denilesi kaka yewa na tokyo moni na film porno papa mais il faut pas tout le monde appelle pasteur ceux qui ont allô dans l'examen de défense ceux qui ont pasteur na ngolo dans l'examen de défense tout le monde a Peniel passe à l'examen de défense papa yebe loko moko qui na sima Peniel il y a toujours la mort. Il y a toujours la mort. Dans l'entourage, nous sommes pénal. Il y a Peniel. Conseil nous repère ça, Mike Kalambai. Conseil nous repère ça. On continue par nos vaseline. Conseil nous repère ça. Voilà, merci beaucoup l'homme de Dieu. Tu m'as dit que jour moi matali mariage. Le mariage comme et le romoro ba te belé ba ko zabi tomba sur yango. Famille va roter la mariage, famille même pas bah massa et relation et tout consort. Libala, les lots moni conséquences, il y a pasteur Mike Kalambai na Peniel. Tomoni ba pasteur et belé pe ya mboka oyo ba divorce na bango basi ta mo pe mususu na pe parce que on regarde la télévision te po ba le roi Peniel te. Les lots pasteur Mike Kalambai souni bazonga ina d'ailleurs ils moi ils tout solo là ce pasteur Mike Kalambai le dit que na limbisi moi si nangai tozonga né ensemble mabe ko za la côté ni tozana ba Peniel la molimo toza pe na Peniel la nzoto neti sero babimaka na Mike yo akendaka sala ka banini wana Peniel la molimo. Problème c'est papa, il y a problème bien sûr, c'est problème à molimo. Le bakoto kabana na Peniel ya boy. So ka joko zwa kaka mutu mususu za n'esprit Peniel. Buso be continuer kana toujours. Conseil on na koto pesa ndeko Mike za kali bukansambe na solo. Papa oui, papa chiki, omoni biloko nyonso tout tozo sala awa. Suka nango to kokufaka. Suka nango shishime ko salaka. Nga conseil on peut ça Mike dessus ça atambola nanu na ba morgue akokendo kokuta bibembe mususu ça na ajo yaye ça montre le loba koto kufa ton luka vrai sambe to bimba ba distraction vrai nzambe baluka ke ndenge ni papa shikio sa matata hein? Venzambe balukaka ye il faut zonga non pas tata na molimo place utaka ndako to la kisayo venzambe ibo kutana na venzambe kasi ngai na saki na sama kola tata na nga molimo ndo na kutana na venzambe
La plupart des bâtons ce sont des rebelles. Et ça, l'église a succès. L'église au monde va se campagne. C'est l'église a succès, papa. Oyo mutu nyonso to azokende non aokende na nzambe te mais azokende pakiseka yebi ke vedeti moko aza wana na kokende na komona ye nokende na nzambe te. À qui la faute? Faute à succès. Faute à succès parce que papa soki mutu ayebi maîtriser succès tu eza biloko wana lelo église papa komi wenge mutu nyonso to koto fongola wenge elle Paris mutu mosusu afongoli wenge na ye 4x4 mutu mosusu azwi soki wenge ajibe soki awera afongoli na ye eza ndenge wana lelo église ekomba wenge papa yokani selo koni tala église evandaka na don te oyo ozomona na baéglise ya don eza baéglise ya don Ça veut dire donc bapesi ye don mongongo ya kitoko akoyemba soki azoyemba bato azosepela mais l'église oyo ya biso evandi na don te mais eza église oyo evandi na bafruit ya Saint-Esprit. Lokola l'église oyo ya biso evandi na bafruit ya Saint-Esprit papa bato akoya te papa papa Kitola dans tout ça yo moni mabe côté ni mabe eza te parce que problème ya Mike na kalambai na Peniel eza kwa vita na imana eza longa mati eza longa vita na imana baza ko beta bale eza na normal eza normal Satan abundisa Satan pas vanir c'est pas possible mais mutako sa ministère n'est pasteur Mike sans moi si nandaku azo na yebiso za moi cité. Oh. Papa, il y a des réalités oh papa Chiki mukolo tala. Il y a des réalités. Quand on dit le bawana ça là toujours ça bien éduqué. Moi les canaux télévision ça papa et ça là bana basi mususu soka le les canaux télévision ah tala to que mon aba to tanga kombo ça te. Pasteur moto que mon santu 1000 fois saint. 1000 fois saint. Il y a vendu la sanctification. Mais mukolo inde la kawa to yoka mwasi mususu abima atinda kinga kutuna loba mabe ya mutu boyi. Papa, il y a des réalités papa. Des choses. Il y a des réalités. Ozomona wana eza longo kaka apparence, si ka to tromper batou. Papa. Ndenge bazawana bayebani. Yo ntabaliaka na mulaya singana te. Tabaliaka na mulaya singana ye. Bokeso bango bazo kamba wana papa bango bazo kamba. Yo kasi bakendaka wapi? Bamandelaka kana bokeso na bango wana passe bazo tourner. Bana wana mukolo nzamba ko simba mitema na bango papa kangelo na oloba na yo. Ba msusu font témoigner. Alors ça mukolo msusu. Bango malobese bele mais l'homme de Dieu tosuka apona lelo. Ngana na mutuna mena mone obebisa. Bebisa to bebisa. To bebisa to kokima. Olebelora masalanga yabzi yambe biso kimaka biso kimaka so yindi to kim to le vérité papa laisse-moi vérité c'est une vérité c'est que yinda to kimi choisa te hein voilà to revina suka ya émission lelo mot de la fin pour na émission lelo ba retenir nini et puis ba activité ko le gagner une église ba et tout comme ça. Ah, merci papa Chikelo na lingela ko penza mingi ngo nzamba pambola yo nzamba batela chaîne na biso chez biso TV na génération na on ka na se sentaka très à l'aise. Merci. Pe na témoignage mbala mingi pa bato oza mutu malamu. Bato penza bazo ka temps ko soutenir chaîne oyo parce que so pesa biso les cabo ya koleka. Mukolo mususu na bisi ndeko mona bi soki na expliquer yo ndenge na lekaka na chez biso TV ne bandeli makambo papa Chika yebisanga soki nazalaki molende te nde na kimaki mais lelo nazwa ngolu nakomoleka nango fele nakomoleka fele mais poleka na chez biso TV wana non fozala mais nga nakomoleka fele nzamba pambolo mingi pene papa Chika naza très reconnaissant bande konyo surtout kama micro kama nini sala kabiso penza ke ezala bien vraiment mot de la fin nga ezali ke nzamba pambolo bande konyo surtout bazolanda biso église na biso aba na Kinshasa église mère ezali na limité précisément na quartier Kingabwa na avenue Mozengu
41 nde soko tunuka prophète Joseph bako orienté yo tozawana eloko lisusu na nina sengaka bandeko bana na biso ba orphelin vraiment bosunga classe ezongi mais totikali na bana ndambu penza baza pe mingi to batikali bakotozala moins 9 ono bazwi kayete bazwi bikite to pese le performance ya minervalite ce qui nzamba kosunga yo penza ko bosana te ko soutenir biso ko benga biso ba téléphone na biso penza na ba M-Pesa eza aussi na ba Orange Money numéro nanga même na ba biloko nyonso soko za na besoin retourna à ce qui concerne la spiritualité nous sommes là numéro na biso ezali plus 243 81 41 88 012 plus 243 85 61 94 0 à la fin. Vraiment, qu'on la pambola beno. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Nzambe amonayo na nenge oyaki na invitation na biso. Matoni mingi na sponsor na biso officiel Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci aussi na batutu bazaki bele bota la biso. Vous partagez émission sur votre sepeli. Donc ce qui Jésus-Christ a zongité mais je voulais signaler que awa totikali na ba serviteur de Dieu baza 4. Papa je sais qui tout là, toza prophète Sami, toza na papa Vasco, moko na obakisa na oyebisa bino oyo ba kotikala na kati ya Chebiso télévision. Je sais les pourquoi et bango 4 wana ne to travailler na bango. Donc ba 4 wana ne to travailler na bango to ko avancer pour être to ça l'ensemble. Biso ça to ba évangéliste mais na ndenge mususu. Voilà, ce Jésus-Christ a besoin de t'écouter pour l'émission. Bye bye. Shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde, n'ayez pas solution et les bons couples. Les bons couples, ils ont traité faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, hémorroïdes instinct. N'ayez pas que les couples belés, batubozo mitungi samapona yango. N'ayez pas que otamboli mingi, oluki solution zo mona na karaté. Menzamba pesi mama Seramboyo, mayele ya kosala kisi na cabinet na biso pona ko traiter ba couple oyo ekomaki déjà fatigué. Pour na question, Tom Mituna concernant ba produit na biso, benga biso na numéro oyo. Tozwami bongo na commune à Kalamu, avenue Poko numéro 33, référence Wenzeya Kauka.